Maman Étoile, toi qui t'y a quand on fait na pena ba ranger le bosso. Maman Étoile, na monoko comme nzambe. Belvie akufa te. Bokanisi ma finga wana. Bokabolanga na Belvie. Belvie aza Simona. Mo fani na mutu oya finga ka sila e en nyonso. Yo le bela biso ke yo mona place Sarana na finga sila te. Mais lelo na ko sala émission na kombo ya Belvie bo fingi e mingi pona nga. Est-ce que c'est normal? Donc ça batinda ki yo o fana madame na bino Belvie bino ba misala ay ba be kene ka ipasaka ke ko loba. Na comprendre bino te? O pe manasa li peka Belvie. Obi na tourner mardi passé là. Mercredi na ça tourner Belvie na mama ba fingo pona nga limbisa. O ko succès on a okeno le rasu émission poani. Ki jalelo. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Maman, yasikeye. Ah, désormais, na Kinshasa, restauré za moko. Boss Blaise Silou. Na madame la Sédoise basalé bino mo bangé na restaurant basalé ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa aux en a besoin au lia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotata banate adresse za se moko restaurant la Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio nazala besoin na lia ngando nazala besoin nalia pondu nazala besoin nalia madesu nazala besoin nalia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko la Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle yoka adresse yo mutolinga obunga limité 7e rue résidentielle otunikara avenue Venus numéro 30 oromona la Sédoise et Zawana. Plagnon soza ont besoin au colia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, maman Wabi la Sédoise, la patronne, Yemoko, Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, oya kolia bio, oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo, ko hésité te, yaka na restaurant, la Sédoise. Bozo mona ngamonde na zolia awana ibsabino. Neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachanguba. Donc je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle référence à Kin Marché avenue Zakanasima Kin Marché Venus dans ce comme quand limité 7e rue résidentielle au tout cas avenue Venus numéro 30 au monde restaurant la Sédoise au Kobeta billard au Gomelelo comme Malili ambiance ya gogo au lieu bio au Melipe bio, au Silicipe bio, place pe à repos, ezali, salon veille, pinabiso ezali, au lingi au paiement, au met la moi whisky, au met la moi champagne, au met la chicha, donc au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Sédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vimsa libumu, boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique,
Vous avez besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de la bino surprise, na mbongo mukie, bah vous avez bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Bah vous avez bino surprise, maintenant, je vais illustrer là. Bon, mon a Ronnie Events, ezawana partout. Partout aux abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, on a 2 adresses. Si vous avez besoin de mon bango sur place pour que vous ayez la surprise. Na maman, na bino, na papa, na bino, na collègue, na musala, na ami, na connaissance, na yo, na leki, na yo, na mwasi, na yo, na mobali, na yo. Ok, soit au Bengi Bango Kaka, na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au Benga Bango, Kuta Ronnie Events, et Zawana pour la million sur place na adresse na Bango, bazana immeuble 130 na 5e niveau, na avenue Kwango, juste na derrière Ina. So comme quand na Ina, autour de la avenue Kwango numéro 130 au monde na Bango wana, et puis ba na Njili. Na avenue Lusenge, quartier 8, quartier 8 na Njili, na avenue Lusenge, référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro, on a répété, plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes na Bango. awa nzamina nayebi tusiku jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makeba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka loki ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye na biso awa ya 1 minute opiso tunu na pata telefone biso baestoka biso mbongo na nzela kangamba ye kutulinga mbongo ya mwasi ye na mandeko teleko ya bayasi bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Akeba e. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a na scène. Nous avons abonné de Rolex sur ma perruque. On a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya milai. Vanessa Airwig. Azawana na prix moko abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naïko Laksabino va produit Nabiso. Des vous hommes moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyo ngamoko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote so penza makasi te donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi oko utiliser pe oyo toza na ba gamme nyonso ba gommage ba lotion, ba lait,
Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso sur WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous avez suivi cette émission. Devant vous, je suis Barizi Baza, messieurs les journalistes. Derrière la caméra, Kevin ainsi que Martinez à la régie finale. Merci pour votre confiance, merci pour cet amour. Merci à tous nos partenaires officiels. Merci à maman Nathalie Fikipo et papa Paul Fikipo, mes parents. De gros bisous à vous. FBT Misala, c'est notre maison, c'est l'agence Yassure. Il y a Voyage, il y a Mbongo FBT Zawana. Et merci aussi à Ronnie Evans, meilleur partenaire. C'est l'agence Yassure pour la surprise d'anniversaire, surprise, il y a mariage, Bablo, on a sur les événementiels. Ronnie Evans, c'est Zawana, pour mon pub, on a les carabos, ça a confiance. Numéro P Zawana, sur le besoin de bangoza, la pote, on a la moto surprise, au Beninga, na primo abordable. Bako Sala, surprise. Et je dis aussi un grand merci à Yannick Chamagoton, Bossamboka, pour pas dire aussi un grand merci à celui que j'appelle mon papouche, Gilles Molamputu, depuis Montréal. Maman Yeto Kamazi, de gros bisous à toi. Et je pense également à vous, Michekina, selon mon cœur, Massanangai. Prompt rétablissement à toi, Maman Bizi Mondele, bonne guérison. Bika na kombo na Yesu. Ya Willy Moucheni, il est le véritable corps mondial. Big salam na yo, big salam na batutu balingara biso gérer na merveille moi na mami. Vous avez vraiment ébélé, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous ignorez ma publicité, vous ça la biso bien. Mais avant tout la famille, le Zabakouk, vous la émission, vous partagez, vous likez, vous la film na SB sans état d'âme, vous la fin et alélo, il y a Massassi Yaboutou, donc partagez, likez, commentez. Et Rosala Bisso, trop bien. Mais voilà, tu es la maman la CG, Bisso, c'est mon sortie médiatique. Il y a maman étoile, Oze Lokuta. Maman étoile, toi qui t'y a quand on fait un Ranger le Bosso, avec beaucoup du respect que moi je te dois. Pour le respect na Yomoko, na Bisso, na communauté Mobimba, ou Mams, ça me dit qu'il y a été. Et puis, le film est tourné déjà, tu as tableau, tu as effacé en haut. Tu as dit, tu peux être bon, mais yoko yati. Zamba lola. Parce que bino moko boza bat boto ngamboka ti. Mame toi, na munoko komo nzambe. Bevia ko kufate, bokanso ma finga wana, boko kabulanga na Belleville, Belleville aza Simona. Mo fani na mutu oya finga ka sila e en nyonso. Yo le bela biso ke yo mona place Sarah na finga sila te. Po Sarah na va finga sila finga peka a Bellevue. O le bela biso ke yo tala to mona te. Pourquoi bongo je vivre na hypocrisie à ma casse pour maman toi. Na munoko comment nzambe po no saka ta vidéo to tchon na TikTok na o. Po no que no luka journaliste za na traité ba Frank c'est maintenant ba Mike le kamba ba ça après ta mama ba comédien rarement. O yaki ka wane pas Sarah poani. Donc za ba tinda ki yo o fana madame na bino Bellevue bino ba misala ale ba be kene ka pas Sarah ke ko loba. Mais pour ça ba jara batwandeni. Si la benga bino a problème. A benga bino te ba benga biso te problème. Aya matanga problème. Aya matanga te problème. Mais finalement bolingi mutongo a vivre neni a satisfaire bino ndenge nini. Akata estomac, akata mabele, akata ni po pia bino po bino bo sepela. Mame toi le pozo buka lokuta na yeba kite Vincent Mutabenga et tout. Nga na solo na Vincent. Yo non mame étoile anniversaire à Mams. Ou présenter Mams ba joyeux anniversaire ou souhaiter en haut. Et après avoir souhaité comment comme la Mams ba bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Na cosmam na loba. Et c'est par là de Mams a proposé à lui ah mame étoile à Monica que aux années bien et tout aux comment et tout. Ah bien ceux qui n'a invité à retourner Roya. Mame étoile oui, naza artiste. Na ya te pona nini de mam sa zui a bengi tonton Vince a bien ben rappelé ma étoile pour na rôle wana ya mardi ninga le bien disponible mardi na samedi.
babengi yo oye pe retourner mapala ngo bino bozwa ya nini kizunguzungu ngo ya bino bozwa ezani so Monica fan de pas Belleville mutakangi yo azata mama étoile oye ko tourner et comme déjà ba ko finga nga soki ndenge nini bazo finga Belleville po na nga et tout yo mama étoile na mutu na oye biteke Belleville na silande ba finga makolika bino nyonso ba comédien oye bien ngote oye ko ignorer yo biteke ba finga na Belleville po yo za spécial po ba finga Marie Lente po ba finga Geshote spécial en oyo étoile aux alentours nini yo ndo joueur le roi yo na Barbarita o boni boy mamo oya ki mission na ya tina ki o mission muto atina ki o mission zana toza batu mama étoile bon va vivre la bino bien nini ata makambo nyonso lobaki toza na 1000 raisons mais le fera que ofana na Sarah plateau moko wana BBC faro pesa na Sarah conseil que aux moi na un octobre azo comme bela malade sur infection so nini na ko pente mi kinza en nyonso excusez-moi permettez-moi aussi maman toi osata vrai ata mokiete hypocrisie en famille mirailler ça déjà na mirailler c'est bon ba nolo ba dazaki le dazaki vivante ketika hypocrisie na comprendre binote au pe manasa li peka Bellevue obi na tourner mardi passé là mercredi na ça tourner à Bellevue na mama ba fingo pona nga limbisa oko ceux qui sont là okeno le rassure émission pour ani ki jalelo ro yona Bellevue to kabolete yona bra moi ça mobali pour moi ça mobali ko balingani ba balani ba 25 ans de mariage ba kaboni yona est-ce que bo kabonate pour yonan aux 43 au lembolara oh donc mino so ba l'aise ba toucher binoté il y a une émission ba fin Bellevue ma fin ani no ba fin Bellevue ya sika oh yo étoile et salo passe ko ba fin na komona yo tabisoti bo tchara ke ba bakou de ba fin ka boy obino bo mo sakana to bando kena bino sko boy kala ba sereza kia major na Alpha Bokole to beka bactère ale ma to mona bakana Alpha Bokole bactère ba côté ba nani to mona ba on peut pas major mais ba on ba yebi que ça to leke pas major à ton tableau moko ko peut ça ma il faut ba benga au foyer ban si la le roi major actuellement en bête tableau bigoro a frappé maman étoile tout ça ba réaliste. Il faut pas vivre dans bino tous ces comédiens au ba brouture. Tes sagesse et intelligence les deux choses en haut faut comme ça ensemble. Atozolo ba makambo zaki na nzela ata makambo lo bizaki bien mais le fait que tu y as passé tu as eu à passer et pas moto pas faire un moto mususu c'est qu'on a un vrai médiateur un médiateur tu vas voir en 4-4 pour une bonne personne oh yé bah à côté peut pas faire un là si la peine à la musala na samedi pour na les étés na qui ne pété parce que ko finga ngwa ba vie o ba finga ki oyo qui passe ndé sali ba vie a sali nini na ndenge yo le kine mission wana ko finga na ko ba fingi ba vie pour na yo alimbisa pardon oyo senga ki mercredi na tournage ko rajite fallait oyo le baka boso à télévision ndé sali ki ba vie a joazemi ndé sali ki ménopause à Belleville et sili ndé sali ki Belleville a présenter biso mo bali na ye oyo ye kuna place comme deuxième bureau ndé Alexis biso ki ye na mta comme na libala premier bureau et tout
pourquoi nous sommes pas comédien vous êtes hypocrite bofanda na kala pe ba ba pas major ba qui n'a pas alpha beaucoup lité major pas major ont frappé alpha pas frappé batu nyonso biso to bi ke Bellevue kanga bango et pas na biso boza le bienvenu ti boyati et là on nous préparer maman toi yo monter coup batina que yo chanin bozela so Bellevue bengi bino so pe Jérémie a bengi bino bo ke pas Jérémie mais pas na biso boyate to ba place ba benga bino bokende mais Jérémie pas no na biso so pe poza bien na ya na été au like ça on peut a kati yo pe Rona yo jouer à là ba baza tala ba mo santué ba baza belo ba jouer parole quoi yo kokana y expression bisa ma miss comment mettre encore ba la biso ko jouer bien au moment où se surjouer ba surjouer on est bateau ba sala le roi millionnaire na bino ya bon de ténèbres moi na wana tala niveau ba hypocrite bozanango moi na wana millionnaire a makamams a mais Léa sala na moi na ba vidéo mon beau ça ba hypocrite ba comédien ou ba hypocrite bozala na Bellevue jusqu'à l'éternité bofanda kuna na malamu na mabe bozala kuna bino boko changer langage te ozum étoile Léa Mamilo Matop Nansus Mukusa Marie-Jeanne Nansus ozuba mon ami osangisi baziza ba ebele bazakuna ebele balinga mamse baza ba produit ya Bellevue bati que le théâtre yango yo moko bando sala o rediriger tout le monde. Je te pose la question belle. O rediriger tout le monde. Pourquoi tu peux être si méchante? Hein, ma étoile? Ana Bellevue to kabate o ya nga kabula amitié ce qui bolingwa o ya yona Bellevue nde nani? Je me pose 1001 questions. Bellevue okufa tende si la okufa non so ba yisa bino ke si la okufa bo so ya Bellevue bokosi pende étoile kingomba okosi so kingomba so na o utangola a ya mutal boso acha na film zana yo mo pesa exemple si la beba benga 3 fois et pas Bellevue natan nene a osa makambi bilobela musuku no kolobaki si la yo motozo tina Vincent bengelo batu na tuni question et pas Bellevue na wando benga batu pour na tournage à l'époque n'est-ce pas Jérémie lelo actuellement na benga batu pour na tournage et ça Sylvie ya mukusa Sylvie oh so ba pesa bino ba respect bo sauvegarder bo garder ba respect bo rocha batu ba misapi na lui soutien s'il vous plaît. Sarah na taille live no mo salagi o rotina ni na mama o manqué ba Sarah zo solution à moi no même 9 mois libele nini oyo Melissa mwana o liaka tondolo bien azemi kende kozwa solution ya mwana kuna komobela enok tola la Barbie po mams akakela ota mona ko ba stronf ba Mickey bino nyonso ba demain tout boza ba banda ba Mickey si la niveau na binoté en tout et pour tout maman toi batu bele baza dessus atana ba famille ma boma o baza un peu conscient ba regretter le comportement na o. Fallait pas, tu t'es humilié. Parce que Bino, j'aurais pas bien fait peut-être 3 films, 4 films dans moi. Sur 10 films, 15 films, ok. Bon, ce n'est qu'un contrat. Encore au moins, ici, la rate, il faut tourner pour là. Koukenano, c'est pas battu.
Si oyo akende okomela mams naza artiste na ya te mpo na ni ezalaki nani bahypocrite bokoka kosassume te bokoka kosassume te oh non 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 nayebi te communauté oyo nayebi te bato oyo hein en tout cas mame toi lambalia koya te toza besoin na yo te lambalia et puis ya te longino ba tableau sepelaka nde basaki live wana nde longino ekoti okomi mona te nyonso jouer na mai ewo to préféré to perdre mbongo parce que kokoti elongi na yo oyo osali pasanga eza insulte ofingi babakuka indirectement. Qui veut la mort de Bellevue? Qui veut la tête de Bellevue? Parce que nous allons occuper Barazo, on va lire à Kabatunion, c'est bon. T'es? Bata la paix, nous sommes moussounifos à goutte. Nous t'aboyons, mais on va Bellevue sur une nini. Azate yo, petit de l'écriture, yo nini, zo baptiste, nyon so kanga bango, lambalia. N'est-ce pas, tu veux que Bellevue a foutu à bino, à Okanga a foutu, bon à 3 films. Les 10, les 20, on tournerait pas naï. Pour avoir bien, on a déjà occupé. On a bien pour battre un besoin film. Bon, Kabola, Vincent a si la tête. Vincent Bengayo, Oyebi, Vincent le Bela. Quand ça assemble, que Oyebi est chaîne assis là. Quand ça assemble, bah tu as un peu mon qui t'est. Et au coma que Oyebi est chaîne assis là. Et retourne pour une fois qu'on boyette. Nga bomenga place soit disant na yebite na moni muto peut-être nga yeko bomena pour na oboya te poani complexe et infériorité Nicolas bela ça a fini abattre avec haine a fini asila avec haine mais battu na biso ya SB un jour na monaka ba fini ka beveux en répétition comme poussière. Na ko poussière pesa na pena ingir mo ezo pesete pour muta poussière ba ko solo mai ba pakolo pe mafuta ba lycée le kolope comme OK mais ba sera ba kena plus loin si la matrice ezika si la boye je répète et je dis maman toi fanda lambalia toi on a besoin de côté Nzamba limbisa. Et merci en tout cas la badiance Bogota la biso de partout dans le monde en tout cas on a pendant nous autres bien été nazo se forcer à retourner. Merci d'ailleurs eu Cheli grande sœur na biso grande sœur à papi Cheli. Il y a Deborah Bwanga. Bolingi na nini na via sila abenga bino mabe abenga bino te babenga kabiso te popo mona nga fa ba sa mama na bino abenga nga ai toi you a danger na scène you a danger yo kata na yo bo jouer danger ba che moi c'est ministre Teresa Lati et toi le Lati bo jouer moi c'est ministre na la fan de sa scène posée. Nani kobenga nga pété au gafé au salle mabe fallait pas chez Sarah puis quand ça me contentement on a mususu ba finga be vite ba zana ba mambo ba finga président de la république ba finga première dame bon individu le roi Bellevue ba finga te poani ndeka ba finga sila depuis ba finga Bellevue et coquette point d'égalité supérieur entre bon balé mutazate ou beaucoup la mutazate ou allié ça mutu ou ça azate ben fait ça stratégie na pour ba monnaie que leader a comment on répéter chaque lundi na iloko na restaurant na ba tourner chaque lundi répétition na veiller hein vie boété maman toi na vie boété je suis complètement déçu très déçu de toi.
étoile par le nani Miraye sa père son âme Nangola bi étoile tika kozala hypocrite tika mais nzamba agiste moni nzamba lola agiste fallait pas aimer déjà le temps tout ce qu'attend attend belé boza dévoiler peut étaler boy. Voilà, merci à tout le monde à bateau botalinga. Bon continuer à la film tout le monde a besoin de distraction étoile. Mais étoile tout ce qui était tout ça na tout ça. Zambe tout ça. Merci à Kevin, merci à Madon sur Batalinga. De près ou de loin, viens Malika Rafat, viens Ouli Claude Jama. Je vous prends congé, je vous dis bye bye, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Ceux qui ont besoin de passer la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est la Ronnie Evans. Ronnie Evans, Ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Evans, Ezawana, ceux qui ont besoin de passer la surprise, na bon moukier. Bah, on a une surprise. Nambo Mouké partout dans le monde. Bah, on a une surprise. Maintenant, je suis israélien. Bon, on a Ronnie Evans et Zawana partout. Partout aux Abazans, on a un immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Dans le a 2 adresses. Si vous avez besoin de on a bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Obenga bango okuta Ronnie Evans et Zawana pour la million so pour nous au Kenya sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina so comme kana Ina autour de avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima soit au béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Evans, la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes Nabango. Awa nzamina na ebi tusiku shuka kolonzo bongo ekomi bwendeni awa ka place makemba ba ibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makama mbongo sala ngo awa. na mona keza ka loki na yo twino sa nini o eza agence ya transfert nde na biembo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki équipe adresse te ezela ngoli kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimo. Na bisi wa wa. Ja, 1 minute. O piso tsumu na pata ya telefone. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Kangamba yeye tumelinga mbongo ya mwasi. Yeye na mandeko ndio kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela bato nzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Akemba Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. tozwi baswaka kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a na scène na ngolo babonde de Rolex sur ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai.
Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable. Osoma perruque na yo, ocha robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la Sabino ba produit na biso. Ni bozo munanga ngamoko sans maquillage. Oeza crème na biso yelongi. Oyo ngamoko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pona bato balin côté là, ba soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na sia misu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote iso penza makasi te. Donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi oko utiliser pe oyo toza na ba gamme nyonso, ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso et WhatsApp. Merci beaucoup.